Il était un certain temps le pasteur Bienvenu Messalan, un homme pas comme les autres, un homme politique de grandes envergures, un opérateur économique, un animal politique, un homme d'affaires remarqué dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dont le pasteur Bienvenu Messalan produisa plusieurs artistes congolais comme Denis Ngondé pour sa toute première fois en Europe vers les années 1999, précisément à Londres, dans une grande salle. Comme le pasteur Bienvenu Messalan a un cœur en or, il s'arrêta pas là. Il produisa encore le pasteur Alain Mouloto dans son album Jésus le Prince Glorieux. Le pasteur Bienvenu Messalan, avec son atout politique, l'homme d'État assuma la présidence de l'interfédération du parti Résistance de la République RP en sigle. Chaque parti a musé Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, toujours dans le cadre de bien organiser les choses, le pasteur Bienvenu Messalan amenant les catcheurs anglais ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mûrement réfléchi, intellectuellement stable, l'homme décida de créer une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, dans le domaine de l'agriculture, santé, éducation, sécurité et sport. Notez bien, l'association Les Amis des Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, procure déjà 100 hectares en République démocratique du Congo, dont les travaux de production sont déjà en cours. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons communiquer mon nom. Il y a cérémonie Moukeza les 16 heures. Notre sœur Nathalie Tone. Le 16 10 donc le 16 10 2022 One Day Community Conference adresse na Muslim Women Welfare Association 435 Léa Bridge Road E107 IA. Et vous allez partir à 15h à 19h. What will have I done? C'est ça titre. What will have I done? What will have I done? Philippiens D3. Et ça na Léa Bridge le 16 communiqué. Il fallait les caper sa explication dans le mot appeler ça message, mais à ce contre-temps, les astraques, il y a très salement complication à caler quelque part. Donc, un coquille déjà moyen à les caper ça, ni na exaté, mais na pc les communiquer na yewana, Patubakolanda. Très important, les 16 boya bo assister na 435 Léa Bridge na Layton Stone. Donc, E10. Pour la précision, beaucoup benga na numéro na on peut savoir une adresse. Donc, ils a appelé bien boya. Pour assister, Azamuto a fait ça conseil bien le bamagambo bien pour la communauté. Thank you very much. Alors les lois na magambo belé fona loba concernant mboka na biso concernant magambo yo ezoleka na Congo, c'est vraiment nécessaire. Na vanda inga moko Nathalie na bia esalenga mapasi pe mawa nde na mona mboka e otambola bien pendate selon comportement ya peuple. Donc na ba politicien mais ming pena peuple na vandi na lobaka série ya kala wa avant élection salama o salama ka awa constitution wana ezaki créé par des rebelles, fallait ko changer yango na lobaka le moins bon na lobaka kutu ke no bible kutu ba toucha bible za bani ba toucha donc bon constitution o ezaka créé na ba rebelle n'est-ce pas ba comprendre que non oui que c'est ça qui créé na ba rebelle et surtout mingi il y a un anglais à comment pendant ma camoufler la constitution. Donc constitution il faut pas changer on passe na constitution et ça ba trap mo ba sala biso ozo monake et tant que salama ba mindele ba rolo ba nini ke non et ça na constitution na bino nazo parler to ke na parti o makamo ya bunanganda oyo lelo ba tu va na bango ni na moni a to le kaka na ba tu baleki na ba bengango ba le kana ba nino na ba website ndebo kenda kuna bofuta bambongo na ba website oboyaka la télévision et ça la ngama nous sommes ezaka partie ya mitema mabe ya congolais peuple congolais linga avancement ya mututé je suis à la télévision nazo benga langa ba télé si ba bana bete ngana pe journaliste était na sala musala partout na ko sala musala ki journaliste na ko sala musala tout on na sala za capable donc na sala nga passe partout
Donc naza tout, je suis pasteur na osala tout. Attention que journaliste naza na osala yango parce que nga musalo nga na osala journaliste kuta ko na osala ngote. Pour journaliste ba banga oloba parce que ba journaliste ba René tous baza ba vrai journaliste. Makolo ba makambo nga na ko oloba te ezala ko anti déontologie ne ko simba te donc akobebisa carrière na ya journaliste. Nga naza na carrière o na obebisa te. Nga la oloba tout sauf rien. Donc naza likolo ya ba makambo nyonso ya ba journaliste, likolo ya ba pasteur, donc naza likolo ya makambo tout. Voilà que na lobaka makambo yo eza oyo lelo mundele mo ngabina ngake. Donc en tout cas azoyi bandi akobenga ngate naza pena oyo babengaka ambassadeur de la paix. Et puis atuninga osala ndenge nini olexaka tana oyo ya koloba makambo yo pona mbo communauté pop communauté na biso congolaise nazoyi bisa bino vrai na poto toza mal vie. Na bandeli pour na bonne compréhension pour les choses oyo bate toza mal vie congolais aza mal vie aza muto ya soni aza muto yo aza na valeur te aza muto ateka mboka ye moko pona nini to finga ba président pour rien yo moko oza ozolandanga oteka mboka na yo na pesa bino exemple pour comprendre que teka mboka na yo bo finga président Félix Ndinga continue na pouvoir parce que je parle de lui aza président congolais tout. Bon finga ye ateki mboka alors yo nde mto teki mboka tellement que bo attaquer mboka te kama banda kala pour nini congolais aza incompétent ignorant motema mabe makamutu ya mabe de biso ozalango na ebité peuple ya modèle nini oyo tozanango nazo pesa bino exemple nous sommes des congolais ou toya na potoawa lolo bato bazo ba chance ba comme ba britannique lozo komi britannique na mboka na yo na Congo. Aujourd'hui, malheureusement, on est étranger, na catégorie d'étranger, alors que aux anglais de naissance, c'était pour anglais noir à Zalaraté. Mais ce qu'on va dire, c'est anglais noir à Zalaraté, na ngolo ba anglais te parce que bango ba yo ka ba ebi que non anglais noir, yango ba pesa ka biso aux nationalités britanniques kaka. Mais aux anglais te donc anon noir à Zalaraté yebani nango, mais ba pesa ona, ce n'est pas dit que comme anglais à soloté. Mais comment se fait-il na mboka na yo tant aux une nationalité a na poto aleba qualifier le rôle étranger mo bo pour non que na mboka no mo so ba visa ba nini nous surtout les abaje ba sala biso pour nous empêcher mais le président Félix aye a sali me loko za bien pour nous faciliter que aux a besoin ya ko senga visa awate na place aux ali ko kene na yo na passeport na yo aux visa na sur terrain et ça quand même loko ya ko apprécier à part ça. Bien bolo ba boso bolo ba bote na kumsa te parce que ba communicateur ya IDPS na ya Yemoko Félix ou ba to ba sala ba communication na ye ba olela futa bango te ba kombi ba musu ba kombi kolongwa na ce petit makambo o bozo landa o bozo kumsa ba président o bo sala boye ba repesa bino rien bozo ngana sima parce que bino tant bolo ba kaka bien ya mutu tant ba repesa mbongo zoloba. Boloba bien ya mutu so bozana deux catégories tant ozoloba ozoko s'attendre ba futa yo tant ba futa to lembi comme finga alors comme siko tala yango moni siko o mona ba finga kana président na TV wana par exemple mutu mo ba a futa ye chaque mois ba futa ka bango ale mona siko yesu ka comme siko champion ko finga mais ezala ngo volonté na été ma comme siko champion ko finga alors tant bo sala bongo bo teka mboka. Non, on peut un exemple. Bunaganda est occupé par des Rwandais. Bandeko nanga au banande la ngana lobawa na zonga na kata Londres wa basala mo ba marche na banga mike na liboso ya terrain Arsenal. Bosali ba marche pour na kolobani ni ke donc ko visiter Rwanda te. Ezo kala te et au sala banglais loko moko te au sala pe ba fanatique Arsenal rien. Et au sala bango rien parce que jusqu'à présent bazola Tavares ya Arsenal ezala visiter Rwanda eza et vous dérangez bangote parce que bon le canaba na ba réseaux sociaux na bino na nite bo le kana ne ba ni na bino bobenga ba site internet bo le kana site internet tant bo le kana site internet kasi mundeli na ngoya na site internet datala azate mundeli na ngoya fungola soki nini kombo na bino na otanga ngwate pe comment ta créer biso afungoli kombo ya ba site na bino boleka wana afungoli yango atala que non rien. Azate parce que ça même ngamo kuna tala bino tenga ndenge sana kwa ndego mo atine nga de même mission mo sala na 2014 na monibo 500 vieux siko 500 vieux nezaka ba congolais ndambu ezala ngo pe gravité mais sikoyo tout ça na besoin ya masse quand on parle bon les message besoin na besoin pour ça message faut na TV
Monde na ole kana tevawa ba millions de personnes ba Hollanda na banglais ba vandi bazo yoka ata yo li tuzo congolais so Hollanda te mais ba congolais musu ba Hollanda mais siko bang toza na besoin ko target ba étranger wana ba yoka biso siko tan bazo yoka siko bango nde siko ba ko raisonner mais bino mo passer message na ba site na bino ba internet ya ba congolais et ça n'impact te yango ata so bo sali marche ba hôtel ka moi groupe batu mo bata boasa ata desa eke wapi ba monika ba tire bino tabo sali engra bino ko ba binga bino bokeme makam na bango zo continuer lorsque vous passez à la télévision na babite na solo ba na bino ka ateke non pour na boya ana TV bokoya na bino pour kuna tambo kenda na ba site bo futarati ozo mona motea mabe na bino ya moni bo zo ngasima bokomi ka esprit ya ko finga batu eza GO ba sala bino ba congolais pour ba bolingi congolais avancer te mais bon salaire mon neti ngande eza à l'aise peut-être boko kansaki non ah te les quand pesa communiquer talingate et ça ngani bo pesa communiquer na bino pour que denga so boye bolo ba kama Rwanda na mona ngo faux et o déranger nga na rizara na bino na ko za na nga mais na ko tika bino plateau bolo ba pour passer message parce que nga na zala besoin que na so na bato ba kola bato tant na zolo ba makamba parti politique ba musubo robeta ba karaba musuba ba yango moni na 2023 il y aura beaucoup de partis politiques au Fungama et ils en auront des partis politiques bidon pour appuyer les régimes aux en place. Mais souci dans les années, Botika Kolobake, président Tekimboka, non, Bino Botekimboka, le président de la République qui est aux États-Unis, na misu ya bateau yo basala plan Kimboka ana baluka ba balkaniser biso. À plein meeting a dénoncé que Rwanda bazoko ko attaquer biso a dénoncer ba Rwanda ba Rwandais ba pays wala nyoso a dénoncer ngo na misu na ba ko coûter même poste na ya présidence. Mais ceux qui peuple baza au baba peuple averti au peuple bino boloba ke bozo bundela mboka kaka na même moment le président de la République avait prononcé que Rwanda baza ba pays agresseur biso na kati na balabala na kisasa donga to bimati ba mundele ba yebi trop neti ngape na yebi trop na kwa mundele ya mutu mwendo na yebi trop na tala bino batu babima na bango na balabala bazate mbala moko bango bakangia babia peuple moko bo peuple moko baza isolé. Donc le président de la République est isolé par son peuple. Son peuple ne l'assiste pas. Bozoleka, kako critiquer. Botuna Franck Diongo. Pour la Sabino Batua Baba Ventrier. Botuna Franck Diongo. Ce qui, Monusco akende te botuna e. Boyoka akoloba kete, Monusco akende te. Pourquoi akoloba bongo? Pourquoi? Parce que, yena ba chef na bango na ba Martin Fayulu bango tout. Ba impérialiste ba pesa bango ba mbongo ti bazwa mbongo kotoyo bazwa mbongo lokola yezo zwa mbongo tant bazo futaka bango bazo ko appuyer bango financièrement akoyi ko koloba makama be pona bango te ngana nkomsuna so na un ancien policier ya MONUSCO azali mutu ya Sierra Leone azal Afkas to so na bina ngake no ba atangela ngakoma bangando ngana kinda ngamo mutakisa na yebi yangote do bango bakena bango ko se jui baza ba juicer ko sakana basi na biso babino daye moka Monique abiki no sincère parce que bayala bango pona pepe ndate ba tchala bango na ka po bazwa mbongo oyo ndenge masolezali do bazana bakoyi ko bundisa ba rebelité bazana donc pona ko protéger intérêt ya bato batinda bango eza pona biso te mais siko le problème ya Congo botika la présidente bino peuple il faut bino bo appuyer président le quoi bino boyebi de pays na biso za occupé le quoi boyebi que pays na biso neti bunanga neza occupé nazo sabino ba rebelle kujute me ba Rwandais bino sikoyo peuple population ngala otea bino na sabino makamba frère eza makamba akumisa wate bino population bo telema e sala nga pasi président so na yebite so président le la mukolango a dénoncer na yependa et pourtant ya yebi na yepe ma dénoncer na misu na bino no simokile yoki ba mindele ba buya yo makambo wana lumumba ba boma epona ba discours wana Mobutu ba longole epona ba discours wana alors Félix ka andimi so bo longole epona ba discours wana o a reverser Rwanda ke bango ba pays agresseur mais bo vele na bino ale bo le kaka wala pona ko finga kaye o sali bo bo sali nini o biso ke zaki mboka o ezape na mboko bazana souci ya pays na bango. Lorsque le président numéro 1 a dénoncé en mbala moko bongo bobima na balabala bongo bobengala na ambassadeur wana pona batika mboka na Bunagana bovandi
Buvai na bino. Donc pas nini et ça motema mabe kota biso. Yango zo mona ndeko moko alobaki tango zo mona lelo na mokili na kati ya Congo. O mona lelo batu lelo ba osala ba makambo o lesu peut-être que les choses comprendre que neni ba yiba kaboy. Et ça critique côté la batuti. Congo na ba ngwa na zo ba eloko zo boma biso congolais to ça 99% la zo répéter bazara ba sorcier. 99% ya congolais za mo motema azala mo kindokine mo boy. Ya motema mabe ya olinga muta avancer te ya soki ya zwi alinga yazwa. Donc, alingi kutu muninga na yazwa te. Yangwana est tant que communicateur de la diaspora. Masolo na zolo bango ngana ntana lo bango na SND mona be muninga na muninga ya premier ministre ancien premier ministre na biso Tony nani Boris. Naza numéro de téléphone na ye a changer rango te na tini la ki ba vidéo atanga ka so azali mutu mabe alinga matika. Et mon pas répondaka. Natini morobo, natini morobo abike image zo mona te répondre. Donc ça fait du bien na bongo c'est lié natini lié. Ozo comprendre. Si ko tanga ngana o loba boye na yebike na obete la premier ministre amona. O batala na tiba esa baba lik batala ba amona. Pourquoi emo ba respectanga? Pourquoi emo ba invitanga na ba conférence ya minene? Pourquoi? Parce que ba yebike ba yebi na bango mutu afuta anga zate. Nazala ngana support mutu te zaka nzambe. Ata lelo ndenge za na zolo bake tango mona lelo ke no ministre mo ko ministre. Akumele suma peka. Eza fotinete. Eza ndenge mboka na biso. Ndenge baloka mboka wana ke mutu soka zwi akomi mapeka. Eza ndenge wana. Lelo to mona lelo bato lelo bazoni ataka ni ata bato boye mingi. Eza ba benga kuya ti. O mona bango ba pecho lelo ba olekaka na ba TV wana. Soko pesi ka pose au yiba na ye. Mais mon problème eza nini? Mon problème na ngeza boye na ngana fungola bino. Constitution wana ya Congo bo changer yango. Bo changer constitution. Pourquoi on va changer constitution? Parce que constitution est formée par les gens au bazar étrangers, ba pesa ba rebelle wana au bayana kati ya sans ici pour na ba lukandeni ba osala pour na ko nzambo kanabiso à partir à papier. Congolais tanga te. Loka ba bike Congolais tanga te ba komi yango. Oh no suba osala na. Ndenge ba oza ba bunanga, ndenge ba oza ba nini, ndenge ba yokana yake non, il faut président Kabila. Apesa Rwanda 200 km bani na pesa pe na Burundi na Uganda na ba parti à terre na biso le président Kabila donc le président Kabila oh ya papa aboya yango sala ke ba bomaye mwana ye azomeka ko bundana esimbite do bino ko finga Félix aye o ateki yango na sepana eloko mobo papa Ngwanda loba Félix akoya ko fungola bino miso ezangate na lobi bien wana mutabenga ina komba Félix ngaso na obenga président mais nazoloba papa Ngbanda po bo comprendre bien papa Ngbanda loba bo na video ezali alobi Félix akofungola bino misu aloba makamebele afungoli bino misu alakisi bino ke guerre ya Congo na Rwanda ezamba na bango ba présidenté ce n'est pas ni président Oyakala ce n'est pas ni ye afungoli bino misu que asali o nyonso balaba ke ko ba benga ka ba benga ba diplomatie ya mayele abengi ka ga mes frères na pona oluka kolaksa na ba pa a ke non na problème na bango te afungoli be bino misu ayebisi bino na discours na États-Unis ka bilobi awa que Rwanda baza pays agresseur mais bo vandi donc il faut changer constitution. Bon changer constitution pourquoi na bibo changer constitution mundele ako comprendre que Congolais ko mayele il faut bona bango clair. Constitution na ezaki formé na ba Congolais te ezaki bato ba koma ba Congolais te mindele ba koma ya bangle bazala kati ba koma et puis bato bazala wana ba rebelle ba rubewa ba Delice Sanga bon il fut rebelle au mona bango na muto suso ayiba mbonga EPST wana comme on kimanga azonga na epekuta zani na nino na gouvernement azonga ki sénateur na maga yiba azonga. Donc, masolo, exact, il faut changer constitution. Tant que changer constitution, changer constitution à Sika. Tant que changer constitution à Sika, tu peux obi makambo. Na FCM mutima ide na bima omoni biloko. So ba changer constitution, avantage que des abino, abi aninga bi premièrement, ndenge zawana. Constitution d'abord changer président azalaka ka muto que non mandat 2 ans, après 2 ans à se représenter comme d'habitude. Donc cela veut dire dans tant que la constitution à Sika. Donc, président Félix,
Premier mandat na yezo banda na 2023. Donc premier mandat bandi na 2023 pour causer bandi à sikati. Tant que bandi na 2023, donc na 2028 deuxième mandat et bandi et salama. Donc sili. Donc vous avez l'avantage de président Félix Robert à 15 ans na au fele, alandika makambo ya papier. Donc cela veut dire beaucoup li. Bosiko pe siko na bato bazaka na besoin sur nga zonga na epo constitution pekisia moyen zonga ezate. Mais ça peut l'avantage na bino. Oh, bon, ça a besoin de ce président Kala Zonga. Après deux mandats, Zonga. Mais quand on a la constitution à Sika, parce que beaucoup de Zonga petit. Pour ma campagne, la constitution Kala et l'ongwa, Tobandi à Sika, oh, Tobandi Liango, n'attend Félix Azozo à mandat en 2023. Et c'est lui. Donc, ma solo yango parce que tant que bino bo changer constitution, mundele a comprendre que bokoli. Boboyi na bino eloko bapaya basali bayebisa bino nde bolinga bolia kambongo bozolia mbongo, vous vous en foutez des autres. Ce que vous bébé baby na oki kutu dernier mawa molendo sakombi a teki soki 50 000 hectares donc on comprend de tedo 50 000 hectares na ngala bi est-ce que ya solo vraiment bakota ba village kuna donc na bi me vu no bozana ndenge nini moi ba mbongo bozala ngo mais bozo continuer bo tika ngoti. Bon, nous tous, toujours cola, tous sous la miquette, tous ça qui bon était tant que bamboko. Tous ça va gérer les autres comme mikolo ba responsable, to comme bateau les sous au bazaki mboulou mais tellement qu'à coli, a comme ce comme mayele, a comme poli, a comme mutu a ko respecter batemne na ko respecter mutu. Pour ça bala ba ben poli ngala ko zala na ko bala na zalaka ba na zalaka poli koleka. Mais yo le temps oyela nga ben poli na ta o ça sert à rien. Pour tout ça la ta o sous tout ça la ta de préparer. Nous devons ça là pour la lobby que ça n'a pas na okende wapi. Voilà pourquoi la Bible aux hommes même au-il le ba jif ba respectaka. Moïse les prophètes oyo jusqu'à présent ba jif ba monara au hasard plus grand que Moïse azate. Lorsqu'il priait, ils priaient le but que nos Seigneur enseigne-moi à bien compter mes jours afin que j'apprenne mon cœur à la sagesse. Il faut bien compter tes jours, bien-aimé. Combien de temps qui te reste ici sur la terre? Oye bandeni no vivre pour amener une vie oyo éternelle les ali. Tout ça si elle a gagné. Oh nous sur zabiloko za ba passager goleka. Et ko sila lango. Et ça biloko lelo to ko betela ngo to loté pour lobi ta to kufa to kene maboko pamba. Il faut to supporter notre chef d'état, le président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, to supporter, to changer constitution. Pour la masole et banda ya sika. Tobo ya que non, pouvoir nous surtout ya peuple, il faut son un peuple parce que pour le moment, dans la constitution, pouvoir est un état. État est un peuple. Donc, il faut que ça pouvoir un peuple, yende mutu aroeba kokambamboka dans l'avenir. Na suki en bye bye.